toza batu tozo va nesika moko éducation est différente tozo stoko soit na pe to ki pe ko bunda to si même na manzoto mais cela ne veut pas dire que Caleb Tukebana est divine. O tira mninga tina niveau tira mninga poison mninga akufa kende alimo. Je sais pas. Na ebité mité ma on ezala mité ma plastique ou bien mité na ebité. Total rapé débé tozala boye na ba vie na biso toza na makambo ebele. Na ba famille toza na makambo. Na ba vie na biso moze to tambola boye. Tozo linga basi ya batu. Oreleko luka makambo no mabe et c'est le ba comédien. C'est ça aussi. Parce que au biso to loba ka divine. Batu ba olanda biso ba ozela. Tango yo lobi yango batu ba tshena mutu. Siko soko lobi eza yango te. Moi ko memi ngambo. Ngana ne pas posant quand même pe na joie. Peut-être beaucoup d'années là ba film ya batu mususu. Mais boye non na joie et pas na été. Divine mamba batu divine. Eza azan de kona yo so lobi na ninga mabete eza problème te. Yo loba te faut que luka ete. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique.
L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. On est dans la easy cash. Mais ici, non, même prix des gros ya Turquie et ça les mains. Pas besoin de billets, non plus de visa. WS Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, vos téléphones, vos tablettes, en train de me suivre. Merci à tous nos abonnés du monde. Merci pour votre fidélité et votre confiance que vous nous faites à chaque moment, à chaque instant sur notre chaîne Africa Info à travers nos émissions, analyse info, librement, ainsi de suite. Merci à tout le monde. Et sans plus tarder, comme d'habitude, je vous amène des invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec l'une des artistes et comédiennes de notre pays. Il s'agit donc de Zidane. Elle a beaucoup fait pour notre pays, pour la culture et pour cannabis. Alors, tout ça, à propos, il y a comédien Tukebana. Tout ça, par rapport, il y a Diana. Parce que Diana Aza malade, biso soto yebi, bango ba mama far, ba maman bomoko, ANTPC, ba groupe on so ranangwana. Et ça pourquoi? Alors tout entretenir émission bien. Bonjour Zidane. Bonjour Divine. Santé, ça va? Oui, ça va très bien. Déjà le banon, déjà milité. Boni groupe Ozo évolue bien, na Simba. Oui, na Simba ça va. Moi vraiment na ponanga. Les groupes Oyo na sepelaka un jour somna Evo na Kinshasa. Si pas chez Bukabela Bodo na ngaki na Simba. Chez mon président le patriarche Elombe Soukari. Donc na zawana na zo évoluer bien, ça va. OK. Bon pêche pour les ala na ba groupe wana yo kuta batu mususu par exemple ba ici pechanga ba sila bisalu ba bako calé yo par exemple les katé tournage au les katé au zalaki na épisode moko quelconque ça ti vraiment ba kakaseri wana parce que to ka ngoka pa andi on a bino moko non na moment voilà déjà eza bato yo dans zarana bango. OK. Aux zarana bango déjà au quotidien du jour au jour dans zarana bango. Koya na Simba tozalaka paix à son âme na moninga nanga Julie Lumbe to telemi président Elombe nanga yo ovani pourquoi yaka Simba place nous na Simba yo il faut évoluer na Simba yemoko le patriarche alobi nanga je me suis dit mais na kin peut on avant nanga boye à part fondé tito ndenge vanita na yeba fana mais pourquoi pas na moni pe oui Simba eza place on na ko pe kozala. Ils ont respecté, ils ont bien, baza vraiment l'amour, baza peine à bondeko. Donc la personne de si la bissale on a aussi péché en ndongo lobiana, ils ont bateau na lia kana bon na melana bon na zana bon du jour au jour. Donc koya Simba et ko tianga kal à ta mon côté parce que
bango tout nazala na bango collaboration Alain Baluka bango tout balule déjà bato nazala na bango déjà nazali la bienvenue preuve que ton a commis na Simba na ko sala première pièce na ka na le rôle principal donc et ça là inga bien vraiment très bien tous au monde on peut na SB au évoluer très bien na SB en tout cas d'ailleurs on a appel na so na moni na ba ya zizu bongo kitoko comment ça se passe là-bas salut à toi déjà Bekam c'est la Bissalo félicitations à toi nous au Kende nzamba pambola yo a pesoli susu boanya peso maele c'est pas facile hein divine na mboka na biso tumuka bimi na ye azalaka mais tant on a pesa et pesi donc voilà tant on a pesa et pesi c'est pas facile faut tous ça quand mais merci na inspiration na ye ozanango azo sa makambo o peut-être ba 10 ans na makambo ba salati ba sali pe ba 20 ans na kati ba nzondi ngango mais bazo sa mambo salati bo vanda ke Bimisi no mutu mo bo inattendi bo moi mutongo abimi a jouer wana donc inspiration wana ezo la sa force ya sila que elle a beaucoup travaillé elle a beaucoup évolué na musala ngo sikoyo misala nyonso ya sala ba fui na sikoyo akomi ko bimisango voilà omoni ba nini ezo pesa ba résultat nango azo échoué te soit Bimisi et puis soit Bimisi carton vraiment félicitations coup de chapeau à toi Bekam c'est la Bissalo Koto Zali, vraiment Nzambe à Pambola, je suis à Bakouk. Ah, tu es à Bakouk. Aïe à Bakouk, Sata, Tokoto Mbele. En tout cas, il s'est passé ça, c'est bien. Alors, tout le monde a coupé Nadine Nana la douce. Oui. Ça se passe bien aussi là-bas? Oui, ça se passe très bien. C'est une fille très bien. Vraiment, il n'y a pas de problème. Sans tourner pas Dinana aux à l'aise. Aux à l'aise vraiment. Quand on a mis au soigner na Congo, tant on soigne na Congo, on a tout qui est bien. Et moi, je sais donc voilà, chez Dinana, tout on a tourné pièces comme mon corps, mais et puis ça bien. Et c'est pas un rôle principal, Nazaki maman là-bas. Donc et qu'elle est très bien ma casse. Elle se débrouille bien, vraiment félicitations à toi Dinana. Il faut oser, hein. Il faut oser la bandegonnion, surtout des bozali. Il faut oser. Pourquoi pas biso bassi? Vous voyez, les amis ont osé et réussissent. Parce qu'elle est bien dans ma caméra bango, pourquoi pas? Donc voilà. Oh, moni a la potentialité mon katinaye a Bimisi yango parce que Dieu est là pour tout le monde et le panier circule encore. Très bien. Le panier circule encore. Pourquoi Zidane a toujours na barole ya mawa? Ba pesa ko toujours barole au lela, ba pasi. Le monde n'est pas dinala la douce. Ogolela oyo bande kolela ka ozaki na mobali no bo souffrir na yé après ba ko bomelo mobali na yo l'assassin de mon père je crois l'assassin de mon père ba bomelo mobali na yo bo souffrir na ba souffrance moi si mususu ko supporter ngote est-ce que ça ba ezara ba réalité vie na yo to eza apparence ningo za la kandi ba pesa ko ba la bongo. Bon, je sais pas, les apparences, au fait, dans ma vie aussi, j'ai trop pleuré. Donc, je sais que je merci, je pense que je suis il y a le boss à joueur, il y a mis Balaz au Sala, il y a mis Satou à journaliste, il y a Soukaza Mouké. Donc, nazo luka de voies moyens, bango bazala bien, na positionné bango pour que bango peut aider parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie, na l'élan trop, mais il y a un côté moutego sala qui est kolenga, kolela, mais non, eza ba rôle, eza kaka, eza li pendenge tozala ka, et un ndenge tozala ka. Bah mon rendez-vous vous la bataille na personnage wana au pesa plus na personnage wana au pesa plus yango moni ba pesa ngai ba rôle wana mais na nyo surtout na au pesa nanga na éviter so tala le fils du président na Kilimanjaro na super climat toujours na rock bokabela tozala ba ngana zaki yonke rock zaki muyibi ngana zaki chel ma papa nanga tito na mama nga bazaki baskro. Donc voilà, le fils du président. Donc tu joues rôle oyo batumi badimate. Mais est-ce que pesa qui ne pesa qui batubakam et pesa qui makasi batubakam oh Zidane waouh je rappelle comment je fais boy donc voilà mais batuba c'est la mingi na jouer ba rôle ba pesa ngana maman ndako une femme ya ndako ba rôle moko mutu moko ya zana pasi
En fait, on appelle ça mieux peut-être. Il y a un monde qui ça, mais c'est pas que nazara mutamaté. Na mute sengonga na mona nzambe. Amen. Et na vraiment mute sengo na mute nzamba sa pangsa ma misunanga. Surtout na mona bana nga ba koliboye don na lukaka na ebike bango esili o pour ça joie singa yevenga na sina pangsa na ko pangsa ma misuna yo kolela raté donc ça va déjà. Très bien. Zidane, parlons un peu ils ont songi mais ils sont tout à l'époque dans l'instant là la manière qu'on travaillait j'étais à la maison mais tout le monde a qui sur YouTube, fille, au basar internet, même il y a télévision. Tout le monde est ranké entre Sila Bissalou na Dinana na douce. Écoute, matin à Dinana, il y a matin à Sila Bissalou, est-ce que Dinana oya et tout. Mais tout le monde est présent à Dinana. Mais est-ce qu'il y a un tour dans la SP, autour de la Kuna, écrire à promoter entre les fans, tout cook, na fan il y a Dinana na douce et déranger raté. Tu sais, divine. Monde honnête au vivant à bouiller. Obi ba muswamba baza. Obi ba muswamba baza. O bazwakate. To bato bazwakate bazala wana ka pona poussa koni moto sani epela moto. On soit dit na sila. Batika vous en a problème té. OK. Même ça batika vous en a problème té. Et c'est juste incompréhension. Divine, attends. Tout ça batou nanda kukutu maman na mona bozu za incompréhension. Ça peut arriver. Pourquoi pas besoin de eba na musala to ça to za incompréhension té. Incompréhension ko zala. Mais sauf que bateau bazo pelisa ba moto, de ba lukaka moto wana epela pour bango ba vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc tout un flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc voilà, ils ont un rôle là flatteur. Donc voilà, que jouez pas Dinana, to que jouez pas ici là. Ça pose pas problème. Et ça t'as un problème monté. Donc la cause le même journal à tableau ça si la bosanga ta moi rapide sur la sisi na des tableaux mo pas dinana. Ou bien la cause pas dinana des tableaux mo fona aussi ça passe là au kanganga parce que dans aucun aussi ça va tableau pas et passer là. Voyez un peu. Donc bazan pour monter et poser un peu pour monter même de ton travail à boy. Na ki chasse bazan ba rando na bango ba mesana ba rando. Donc à tous tourner ou bien tourner non ça pose pas problème. Théâtre au foot ne bando foot à bosso. Mais oh ndé na za boy théâtre. Aux a place nanga chez Bisso on est aux awa na pose à eza théâtre. So théâtre était divine habiter za théâtre. Mais mamsuba ou les là ba bi que ba relation na Bisso dans moi ba Jodette wai quoi. Ah atayo moko ba divine vraiment. Et bisanga penda ba Vivienne bazawana ibsanga artikanga te. Mamsuba ou les là ba le bi que non théâtre zo foutaté na ba tournage beaucoup mozo ba coupage ba $30. Mamsuba 50. Et ba ki théâtre te. Ba ki maramususu ba parachiter ne ba kotina ba comme na théâtre. Ba parachiter ba yebi côté ba outité pour ba comme na théâtre. Théâtre za ki passion na o. Eza passion na ngai théâtre za passion na ngai ya ki pe rêve na na l'école ton on salango mais après na tika ki nanga. Tant on a ko accompagner petite sœur nanga guwane ko zonga nanga parce que za ki kati nanga. Petite sœur pas notre ça théâtre. Bando ça mais za ki a été atika. Donc voilà. Côté de manière qu'on accompagner de côté va repêchanga ya tika na nga na tika la libela. Est-ce qu'on comprend? Parce que nazalaki nango soué nanga ezalaki na soué nanga yanga ezaka na za journaliste. Yango mona kenda au salle littéraire. C'est dommage nazo diplôme té on a kataka parce que il fallait on est passé nanga et balé qu'il fallait passer l'examen d'état année moko on est passé nanga yango moninga des regrets nanga parce que nazo bakwanate ils ont regret nanga mais il n'est pas encore tard dans ça l'autodidacte na rozongo kaka. Mais tu parles bien comme si tu étais un diplômé ouais tu vois base nanga za qui bien base nanga biso la première promotion ma samba OK base nanga za qui bien déjà maintenant ma samba maintenant malula maintenant tino wene na terrain de la gare na autant na LPL le CP pédagogique limité donc ba école en nyonso na sali na limité donc base ezalaki bien base wana mto edanga sikoyo etikala na ngai ti na ekotanga na ba école ya mabe na secondaire déjà base ezalaki fondée donc base wana mto edanga yango bana batangi bien quand même batangi bien diplôme d'état oui batangi bien très bien tu es une femme forte déjà tu es une femme à féliciter. Parlons un peu de Diana qui était malade, tout cas qui ont mis sur tout le monde qui on a internet, il y a Gabi à Kenek, on a pour rendre visite, bino ba maman phare. Vous êtes là pour le maman, pour se soutenir au moment où on est en difficulté, pour s'aligner jusque là pour Diana.
déjà quand je suis salamaki SOS salamai pour Diana Makila aza moko ya biso Diana aza vraiment moko ya biso aza mona moko oyebi bato basala Diana témoignage ya mabe baza mitema mabe parce que ngai mo personnellement toi on a tournage moko ya na salongo ezali tournage ya banda ya Mao je crois tournage mo boyo bato bavandi oyika tournage ya bato bavandi wana on a approché kaiti bato bavandi bazaki belé bavandi ngana e retard na cause tout le monde assise na ye na banjoya na vraiment fatigué na basak nanga elle était la première ya hotelema à markanga donc eloko markanga à partir à telema a pesanga kiti abia Zidane ya ovanda ko ah mais ba place te yo ovanda ba te yo ovanda na nga na débrouiller a telemi ti ndinga débrouiller ki a zui kiti avandi bon moi ezaki acte moko ponanga et touchanga parce que ezaka boy na théâtre yaka boy mutu so ka danger exactement mais siko ye vraiment telema pesanga kiti asa la preuve mo boy ngape na ko mo relaxer ke na lingaka ye donc a comprendre pas na lingaka ye ngona to senga kana nzambe vraiment afunga livre souvenir atala Diana Makila abikisa ye c'est pas facile il y a vraiment ni problème il y a tension OK tension à ça crise attention des côté koma bongo pour mon nzamba mona ye bande konyoso to tala ka Diana comme olia muke elembisi le beau côté le coloté non a eu chance Dieu merci ils avaient prière pour zaki makasi de pour de leur batunyo surtout vraiment bande konyoso même na libanda bazo bondela pona Diana merci vraiment na onyo surtout soutien spirituel auto sali auto continuer ko sala soutien moral soutien physique, soutien financier surtout nandenge ezo comme en famille nae boyebi hôpital na biso Kinshasa oyo so mbongo ezate passe na passe kaka donc et puis ezana atoni tozana ba grève donc faut mbongo ezala pour que ba système tout bien et puis Diana aza vraiment assisté en tant qu'artiste d'abord bazo soutenir vraiment Diana très bien donc tous doit calme mais tout bon de la mingi pour na Diana abima place wana azonga même ata na chambre ne fils kata na chambre alonga na koma ayata na chambre comme ça na chambre et au sala que aozonga nandako akutape et ma famille très bien du côté afar bosa dana SOS bosala et du côté ANTPC au moni ANTPC président Somo azali ngai RTL nanga ebeba naza numéro msu Tigo wana non ba kotinga na NTPCT na groupe T donc naza moins informé moi na plus information NTPC ezate soki NTPC ba kende ki tonon ba kete bon moko du moins OK bon moko déjà au moins SOS basali tu vois toi ba groupe ebele toi ba bon moko afa NTPC pour ba groupe ngana on tuna nde oza intégrer yonga za intégrer siko olebo kabola basali SOS Diana OK tu comprends na SOS wana tout le monde sont inclus bazo chess comme bon et sika moko et puis il y a la moko. Très bien. Alors parlons un peu bafana Diana, ya poto, balobi, ya Gabia Bimisi mutu na maramba Diana pourquoi? Ate maki afinga ki pona mama mwana e. Bwana zai makamususuti. Bwana makamususu wana maramba amba via mwana. Amba via mwana, abundela ki via mwana na ye. Diana pe azaki na ye pe innocente. Peut-être Gabi a yebaki ne il fallait solana na mwana na ye, mais ya kene ino na place publique. Mais ça peut m'embosser les canons parce que ba bongisa na bango baza bandeko même avant Diana Bella déjà ba bongisa na bango Gabi vous savez c'est une fille qui parle trop mais azara na makamna mutema te Gabriel soit lobi avec bimeke ayebi ko garder on na mutema te avant même makambo ça déjà ba sala la peine na Diana baza binemité et puis Gabriel ceux qui bosseli comme offenser yo soit comprendre que offenser yo liboso koseka pour comprendre que offensé wana za mo force na ye donc le bande le mot babandi koseka pour comprendre que ezaki a candidaté mais a offensé qui déjà donc elle est comme ça le quand tu comprends ye atazo lobana ye to zorango à cœur en considération te donc on va m'embarquer en considération te c'est pas parce que ça zo baté mais alobaka mais akanga makamna mutema te alobaki bimaki erreur bison sobaki à 5 euros passer que na place publique pour ça maman mwana fallait soana mwana et puis que reçoit Diana en privé donc voilà mais c'est le cas nango makambo wana asa mona pe dia ba mona pe déjà na Diana ba solo là ba ça na bango déjà la paix donc malade Diana malade ye nango ndenge malade zo ya na batu nyonso et ye et ça les réactions wana
Bon, Nzamba Songa, Gabi n'a rien à voir dans ma cambouana, n'a rien à voir. C'est ça. Et puis c'est les cas, et les cas là. C'est vraiment une grande famille, la famille elle est sacrée. Donc, tous les problèmes et les caca et les kinango. Tous les bateaux, tous les vanesika moko bédicatures différentes, tous les stocks soit napé, tous les people bunda, tous les même na manjoto. Mais cela ne veut pas dire que tobe banati liwa toyo kanate. C'est la famille. Bolingonde yango wana yo ki muninga azana problème même si boaki na problème yo mutaliboso yo wana obima po o luka solution par rapport ya ndikone donc ça qui choqué bato nyonso ba komana ba commentaire ou ba loba en tout cas laisser tomber to bomara moto place moto ezo pila très bien alors ya Zizou to beta na liso ya Caleb Tukebana divine okamoni na kamuna ngakaka. Oh, okomi kuna boza comédienne na yewa ne poto sola pena mahambwana divine mamba batu divine eza azande kona yo solo bina ninga mabete eza problème te yo lobaka te faut que luka ete bosola na ete mabe mutaza malade dans le keneni naza malade dans ba proche yo ndeko na ye ana ba proche c'est bozala trop colité te bon à vrai dire il faut tout le ba vérité ezaka te so muto asali comme nazanga bini penda piller nga beauté ngana ne pas posant quand même pena joie peut-être beaucoup d'années là ba film ya ba mususu mais bon non na joie et pas na été et puis sinar que non na joie na sinar que na wanzondi te na sinar non plus na fréquentation na biso nde to vivre na mokili boye to le kapena nzela morote donc voilà na yebi penza information et à présent sur présent Caleb T mais les va apprendre nga que Aza qui est empoisonné donc je sais pas dire makambo na yebité tu vois ah tu dois analyser makambo oyo tu vois ba question tout na répondre parce que oyebi aux informations voilà o na yebité. Je vois mal na répondre nini awa na wa memangambo c'est ça na réponse na ngai okene ko loba pourquoi okene loba ni eloko yebito maîtriser te oloba ki on pourquoi tu vois na yo ka sonité et à présent Caleb vraiment je suis sous-informé na yebité moi vraiment na parce que obiso to loba ka divine batu ba olanda biso ba ozela tango yo lobi yango batu ba tchena mutu siko soko lobi eza yango te moi ko memingambo tango ba yo ka vraie version ou tu as na source na obimana donc na Caleb vraiment na ziebi yango vraiment nanti mais pourquoi mabe les quatre na milliers comme ba comédien ba poison na l'église ba kokufa ba liwa pesa partout ba mongo no se tondi na ba comédien te ba tunyo so ba kufa o mukoni ko kia kititi mais pour anika ba poison ça mutu ka to kende hein poison pourquoi trop de poison na milieu comédien divine to bete sur la poison dinga na salle na yebi comme na yebi donc c'est ça poison na yebi te o akoka mutema mabe na muninga o tshela muninga tina niveau tshela muninga poison muninga akufa kende alimwa je sais pas na yebi te mitema on ezala mitema plastique ou bien mitema na yebi te franchement bon total rapé ndebe tozala boye na ba vie na biso tozabe na makambo ebele na ba famille toza na makambo na ba vie na biso moze to tambola boye tozolinga basi ya batu tolinga mibali ya batu na bien en général bozo za basi ya batu bozo za mibali ya batu bozo za banyonga batu bozo futa te bozo kanga makambo oyo ozinyongo ofutaka te oza na makambo ebele mutu akoyoka mutema mutu aza motema mabe asali yo mabe omoni mutu aza motema mabe asali yo mabe mais sikoyo tango kozwa problème kuna ezongi kaka ba comédien c'est ça et tamboli na biso beta musiza malamu okende ko luka makamno mabe esali yo ba retour ba comédien c'est ça aussi donc total pe evangeli na biso ezali na biso ezandeni d'après yo théâtre a évolué boni théâtre a évolué bien qu'est-ce qu'il faut pour nous renforcer théâtre comme le croit ya ba Nigérien. Bon, normalement, il fallait ministère na biso de la culture et de biso. Et de biso, na télé, tout ça, télé à renforcement capacité, et tout ça, télé vraiment sur l'autonomie. Et que ça, biso bien. Moi, il va renforcement capacité, on a sur ça, télé, on a sur salama, et que aider mutu moko na moko ayeba, naza artiste, il faut nazande ni.
comment je dois me comporter dans la société, place dans Vandaka, environnement, dans Zandé, faut nous servir des limites dans les AP WAP. Parce qu'on a aussi des limites. Au côté, ma pète aussi, pour te le thème. Na lobby, bon, il y a bolam qui non. Moutou ça, 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 comprendre. Tu vas comprendre. Donc, moutou nyon so, ça, oh, nyon so, yele na moutou. Donc, même sous qui artiste, on a habité. Attends, moi, ma casse, il faut faire. Tu plus mon quoi courir na tu bout moko boy zela ba matanga soto kufe mona makamwele kana ba matanga je sais pas moi nous soko ma boma tu vois donc mutu so mona so as artiste akoko banda ba mbote te parce que as artiste o bato wana ba bande mbote donc moni ba meilleur soana il faut ba télé wana salama pour renforcer ma capacité artiste faut y ba il faut pesa ne musala moni artiste vivant na masse artiste vivant na art artiste vivant tena au côté na prince botanga artiste ba obelela il faut na za swende il faut na ça swende non c'est pas ça vraiment tobungi tozo bunga na musale kufi mais c'est pas tard ce que ministère na biso sungi biso kana ba télé ce que ba sali ka ba télé renforcement capacité ba mona que ba te bele ba ozonga nzela pe ba te bele ba kokana ba onte ba okima na ba ozonga na ba misala na bango o ba butayi nango parce que c'est pas facile hein théâtre ça passé de ba te bele ba ci opportunité aye na eka abimi na oui parce que bato mususu na lobi bato mususu libanda bazo gagner na bango buzoba moni so ba moni buzoba ba gagner na bango ngo yango mpe bato buzoba pe ba okolisa ngo so pena ba boyi buzoba mingi ezoleka kati na biso o mona ke bato pena bato buzoba wana ba changer na bango miso pe ba ozonga na bango buzoba na bango na msana na bango kote ba uta otie évangéliste mo bobo sala boloba na ye bato ba olanda mite motie buzoba mo bomo bato nyonso ba se focaliser na buzoba wana donc vraiment communauté na biso ezana mona pesa toutes les leçons moralité mais to ba aider pe biso mo muke ba sa somo ba remarque na msala tout le monde a que to travailler bien to travailler beauté to travailler boy to bota baninga pe ba sa ba évoluer pour na boy biso pe ba pe to prendre en considération tout ça la boy pour baninga ba évoluer pour na boy pour biso pe to évoluer to ebo sa msala divine to yebi ko sala msala ba te belé ba copier biso ba leka biso mais bon aba to zo yaka nde to zo mona ka ndo zo mona c'est tout phénomène YouTube matata vraiment tout le monde a commis youtubeurs. Hello na SB tozota la famille sacrée osate ozotournete désolé désolé ozap nkoto na ndelo apizida nanda una sonisa ici oh na sonisa boso ndeni yo pe na sonisa qui est boso nisi sukwana ka peso momu ki mams te na sola bien asola mboka ye pena bon so peso pena rôle moko yo mo pena comprendre ka charger yo comprendre ka mo ka maman doubler yo mams a messi ye mo ka so ka amoni ye mo ka moni ke rôle na yo oza pena charger donc à doubler du montant aux autres on fait un enveloppe mais bino mo pena bo comprendre que na minute zani SB muteza ba bien sûr non ndeto za na lobango au vendre tozawa c'est SB oui c'est SB si la pena zuma solo à défendre pena mboka si la pena na minute a simbi pena drapeau mboka ezama bona très bien nous sommes presque à la fin. Tolobani, monsieur Yasuka Zidane, Okolobani, tes salutations rapidement, Panani. Là, je salue ma maman depuis Strasbourg, Lisée Binda, sur maman Charlotte, Chelsea depuis Irlande, depuis ménage général. Justin Kabou, on a pu sur vraiment belé. Joël Akele, je suis de caractère, mais très sincère condoléances. On a pu ma tantine Georgette Mbwangi. La princesse de Matongi n'a pas sur ma beauté belé, mon fils Bo à Lubanga, mon fils Arnaud de Malolo Aksanzambe Azasiko na Sanga Balende, bunda petit vie ezali compliqué mais ça va aller. Petit mbote mon bébé Juveli Mwamba na petit mbote na Mimi na Colombo, bon séjour à toi na Kine, na petit mbote belé Mimi na petit mbote na Jodette Waikwa.
molongani ya papa Bob Waikwa na pesi papa Jean Waikwa mbote be na maman Mado ce jour na bona kino tozala kitoko makati tozaki ensemble to meli ezalaki elengi wapi na kati ya mboka elengi na pesi Viviane Bondo moi ça papa Dino leki mokonza za mokonzi Viviane Bondo na pesi wa mbote bele vraiment bo asepeli ezali bo esengone na pesi mbote boye bo manzambe apambola zala na yo butu moi vraiment to bondela nzambe bande ko pona Diana to tia Diana na ba prière Diana ne va pas du tout bien mais avec ba prière na biso nyonso nzambe akoyoka maman Elena Manzila depuis sikozali maman na peso vraiment bambote belé bayebaka c'était na mbuma nango na ndenge osunga kingai nzambe azo lokumu matondi ezonga mboka ye na tiki nyonso na mabuko na merci. Merci beaucoup, merci à tout le monde qui nous ont suivis, merci à Maye et Sadiki ainsi qu'à Ozengalina, pourquoi pas aussi à Chantokolo. Bon séjour à toi Namboka Kamba Kuna, mes salutations à toi. Merci et bon séjour à Kinshasa, Yannick et Kakanga et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Salomon et Fanga Bofengo. D'ici là, portez-vous bien. Pardon divine. Ouais. Na bossa camarade mon so na bossanye et sanga mon pébienté. Qui j'atombo na peso bambo tebele. Merci ma soeur na assistance na yo pour la maman. Merci vraiment qui j'atombo. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement et pour le même plaisir. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité assez Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.